biso basi so kutenda mobali okolinga mobali na motema biso basi tokimaka tonegligeaka mutu te me mibali baza bato moko soki amoni yo oza kitoko asepeli na yo me soki obebi abendani omona po omona yo ntina te kuna tomoni ntango bana bazokola biso mpe tozokola papa bato kokola abeli omona papa bato ye moka ape na poto ezala obeli baketi oyo na sala papa bato akeva na centre ndenge abota te bana baza ya mikolo bana bebele donc eza vraiment kitoko te bapapa botika bapapa bamonaka bana na bango botika bapapa bamonaka bana na bango ezosala bango mpasi bapapa oyo ya malamu eza na papa mosusu bazala na ye moko mosusu mpe abala me amonaka bana oyo ya boka te kaka bana oyo ya mwasi oyo aza na ye akoma bana na ye komaka bana oyo ya mwasi na ye asika ezala pe coucou ba fidèle à Reine Nzinga TV ba mbote pena pa bozali eza bongo wabino la Reine Nzinga mwasi makasi molie Vencedora mwasi alonga bitumba ba fidèle à la Reine Nzinga TV ba fidèle à la Reine Nzinga TV ya liboso nazo senga nanu ba merci ndenge zalaka so na senga bino ba merci nazo senga bino so na otema liboso na bino eza grâce na bino ndenge vraiment bozo tala biso na ndenge bozo ka ba conseil na biso ezo sala vraiment isengo makasi yango bomona la Reine Nzinga tango no so ava ba émission na ye asenga bino vraiment ba merci pour grâce na bino donc ba vidéo na biso bozo partager partout bato asikape bazoya donc salinga ezo sala vraiment isengo makasi na yango vraiment na kozanga pe kopesa mbote te nazo pesa mbote nanga epa ya Yolande Mobele 4 fois maman bambote wana ndi aza conseiller vraiment ya la Reine Nzinga ça y est vraiment donc eza mwa passe bino boyebi ke ba président kutu bazana ba conseiller bongo biso soki ba conseiller bazate eza passe taka musala topona ya otea ya conseiller batu esenga batu pe biso tozala pe na ba conseiller na biso totea bino biso pe ba conseiller pe bazalaka donc ezalaka bongo na yango nazo pesa lisusu journaliste nanga garçon de luxe bambote penza bambote Francis Montechando bambote payo zali na cameraman na biso bambote pesa bambote vraiment payo zali sikoyo eloko bon sona biki na pesa bino no bambote na lotanga kombo moko eza na bato ebele bako déclarer pour la Reine Nzinga aza de mamuta bato sona bino lotanga ba kombo siko mutu mususu na tangi kombo na ete e koma o mulie Vencedora poni ola sainga te mulie Vencedora poni oloba kombo na ngate yango na boza comme tellement ebele nazo pesa bino nyonso kaka ba mbote pa ebozali bena ba merci après na mama nanga mama Marie Kitoko na papa nanga papa Gracia Banzadio bambote bon ya lelo vraiment na ye vraiment na esengo makasi esengo o nga naza nango na ye esengo pona koteya ba mama na ye ka pona bino ba mama na ye vraiment poto so na ba mama na ngai na ye to so la po mikolo nde ezano ba mama mikolo to simbi na kote ba mama to teya nano po omwe baloba ke soki yo osana experience eloko moko memela pe ba mama ekosunga bango ba mama lelo na yeto solo na bino ju wana soya na ba papa boyokaki mate ya ba papa o na betaki wana na baki toli ya pete wana na pesa ki wana na betaki masolo oyo ba papa makabo ba papa bazo sala ya bien te oya mabe concernant bana na betaki yango boyokaki ba mama bosepeli me bino pe bo changer botikaka pe ba papa pe ba kotalaka bana po keleke papa babenga ya bi mama la reine basi yango pe baza boye bakoma okanga bana bakoma oteya bana mabe moye bana bamona biso ezate donc eza kitoko te eza penza mabe toko tana pela lisolo yango avant na likambo o na bombelaki bino ba mama na pesa bino na mwa conseil moke po ngai pe ba papa ba benginga video ka o na tiaki ba papa pe ba benginga ba papa pe o ya malamu ba benginga o pe bazo souffrir ba bengi mulie Vencedora nyango ba mama ba mama nazana eloko kana nazana mwa mutuna na tuna bino
Est-ce que banango bobota bango na banzete o bobota bango ndenge nini na otuna bino nano bana bobota bango na banzete o bobota bango ndenge nini papa ba déclarer ba bilare nzinga makambo olobi kitoko makasi mais te ya pe basi na biso bazoyoka te te ya pe basi na biso bazoyoka te ba ex na biso mitu makasi teti donc ozana poso ke etala mwana na yo e bazopesa ba condition moko donc okutu omona bina ke na tinenga na bota na mwana mwasi na tinenga na bota na mwana mwasi ba mama bo mekana no pe ko changer moi moke soki papa ebi peke papa naza malamu azana posa mona bana na ye botika ba papa mona bana bango est-ce que bokanga bango pona nini na otuna bino nana bokanga bana wana pona nini pona nini bokanga bana bato bana bazana ba papa na bango soki ba papa bazala kite tokolo bake ba papa bazate mais ba papa malamu omoni esa mibali mususu ko aboti na ye ayebi to na pesa ki déjà conseil aboti pa na ye ko kinango ba wana te ba wana bango te mais mibali oyo bena bazo souffrir oyo bazo yoka passe ba mona bana bango te ba bengi nga mulie vencedora ba bengi nga mulie vencedora ba mama bo meka ko changer ne loko wana eza mama la mote papa bozaki na papa na mobali na yo esimba kite bokabwani tango bokabwani tikila mobala talaka bana eza mabete mobala mona bana na ye eza mabete siko eloko ni yo kekangela bana wana so bozali na ba problème na bino mibale bobunda boneko bunda ko vimbisa na baliso ko kota ba d'hôpital na ko bunda na bino wana ko msuba zo kene ba prison na ko bunda na bino wana est-ce que talibana te mama yo ba mama kote wana pardon penza pona bino na zana ngana mingi ya koloba vraiment te eloko kolobaka kezali botika ba papa ba mona ka bana na bango botika ba papa ba mona ka bana bango zo sala bango pasi ba papa oya malamu eza na papa mususu pena saka na ye moko mususu pe abala mais amona ka bana oyo ya botate kaka bana oyo ya mwasi oyo azana ye akoma bana na ye koma kaka bana oyo mwasi na ya sika eza pe pasi po tango to bana na to sangisa ka bana papa divorcé mama divorcé so bokutani basangisa bana siko tuna boye mama za na bana na ye papa siko kuna mwasi alingaka te na mona bana wana eza malamu te koto pe ba mama bomeka nanu pe ko changer eza vraiment kitoko te bo changer côté wana mobali batafutaka bana po mibali ona soyi na bango mibali bena wa malamu de papa o babenga vraiment babenga bazali na souci bango basalaka bafutaka bana mbongo ekendaka à part ça mbongo bapesaka susu bambongo oyo ka ezalaka mike bapesaka mama papa aza na konti ya bana atindaka mbongo mais sikoyo po akutana na bana na ye po akutana eza pasi moko kutu aza na bana baza bana mike mosusu kutu mwana mosusu aza na 3 ans oyo ya mibale aza na pesenga soki pe 12 ans lobaki 12 ans mosusu wana nde aza na bana deja ya mikolo mais bamonaka bana yango te bana pe ya mikolo na bana yango mpe nayebaka te soki nayebi te anta bino moko mpe bana papa aza papa na bino anta mama lobi ke omonaka papa wana te bomonaka ye te na posa bozala na contact na ye te mais boza deja mikolo neti papa na mosusu ayebaki bana ni bapusani deja mona suka aza na 20 ans mais bana yango kutu meme akutele bango na nzela endele kutu bayebi papa yango te kote mosusu pe bapapa ngo bonyokolaka ye bamama wana bana bana omona bana poto ne omona bango bamonaka soki yo ezala mama soko ozonyokola papa bakoyina yo papa pe soko ozonyokola mama bakoyina yo nayebi te mpo natunaki papa ngo ye alobaki non ezalaki kaka matata nga na mama na ye na mama na bango me nakama bana bakota makambo yango nayebi te soki pa alobaki na nga verité soki pa papa ozolanda nga soki oyebisaki nga verité nayebi na nga te me nga nayokaki oyo olobaki na nga nayokaki mpo ngai naza tous les deux côtés naza côté ba mama côté ya ba papa nayokaki oyo oyebisaki nga olobaki non mama la reine bana nga biso tozalaki na matata na mama na bango me na bana na nga nazalaki na bango malamu me ndenge nini bana bakende oyinda yo po bana poto bango bana poto bana bango bakotelaka motu te nayebi te bana mosusu me bana poto bakotelaka motu te bana poto soko oza na mabe oza pena na mabe soko oza pe malamu oza pe na malamu na yo
mais eloko kaka eza wana papa wana eza pasi vraiment nayebi ke video oyo akotinda tindango akotinda nde meme pa bana bakokomisa pa mama na bango eza malamu te mama bana baza deja mikolo bongo okangakangaka bana na yo bamona basola na papa na yo te papa na bango te eza vraiment kitoko te tika bana fongola bana basola na papa na bango wana pe susu papa aza na posa tala bana na ye tika papa talaka bana na yo bana na ye eza mabe te so bakokotela ndako na yo te ata na libanda boyokani ata na McDonald bokei ata na restaurant bokei bomemi bana wana oya mike wana oya mikolo opesi botiki bango bazala na contact na papa bakoyoka na pena papa na bango pe azwi numéro ya téléphone bazobenga na pena papa na bango mais papa na bake baza aza na numéro ya téléphone ya bana yango mais bana yango bakipaka ye te anta bengi mama linga kutu te bana basolola na papa na bango pe bana bayoka donc eza vraiment kitoko te ba mama kotela ve totika nanu ko kotela pe to changer tant masolo musu tozo beta ba papa nzoka za ba papa musu peso sala bango passe ba papa malamu vraiment o ba sapela na posa pe bazo bana bango ba vajara pe na bana bango na ba congé ba kenda pe ko tambusa bana bango me bazo mona nde basala te bana bango komaka ka bana oya basi o bazana bango soko o na balite azaka liboko na litama ye moko azo mona ke bana ba mninga azo mona bona banzena ba papa ape ba entourage na yazo mona ke bana bango me yeka ka ye moko moya na bana isate donc eso ça pe propre te ba mama côté musu bino ndi pe bo fingsa ba mama ebele apoto bozo fingsa ba mama côté musu pe ba papa ba bi mama be eza pe faute pe ya bino ba mama oyo ya midele oyo o bokanga bana na eso bota bana ngoka so na nini so bana ngo bazaya ba papa wana te boyo sa ba vérité mais oyo bana ngo bazaya makila bato excuse bana ngo basala makila bato vraiment bokanga bana bato bongo eza vraiment kitoko te ba mama côté na beti sete bo changer le na ki na lisolo mususu mais na koti na lisolo opona yebeke côté ba mama eza nango mingi te na ko beta ka sete pa ba mama ko bazokanga bana bango bamona ba papa ya bana na bango bamona ba papa na bango te oyo bena zo beta sete ba mama biso ba mama toza ba mama oyo tolingi mingi liloba nzambe mama fuka makabondelaka atika famille na mabondela atika bana yakanga penza donc ya atika bana na mabondeli vraiment mais comment c'est que ba mama poto to komi pena caractère oyo ya kozwa bana biso tozo kanga bango ba mona ba papa na bango te eza kitoko moko te eza kitoko te lobilo ntango bana ba kola isusu papa kuna montango bana bazokola biso pe tozokola papa batakokola abeli omona papa batu yemoka apena poto ezaka soko beli baketi na centre papa batu akiva na centre ndenge abota te nzoka za na bana baza ya mikolo bana pe bele donc eza vraiment kitoko te ba mama bo fongola mitema kote wana kala ba papa bazokufa ebele eza vraiment malamu te ba papa bazokufa eza pona nini ba makambo eleki ebele ba stress trop na moto misusu bango bamemaki yango me nalobelaki yango mpe deja na émission tosala mami ndonga na botala yango kuna bomona aya naza mpona kokritike bapapa te na ye sikoyo mpona koloba mpo de papa mibale babenga ntango papa mibale babengi seke bapapa mosusu bakobenga ndenge bapapa mosusu oyo bazwi courage te esali bango passe ntango balandaki émission wana nasalaki pete esali bango passe mpo bango eza ndenge na bango te me bamama nde bato bazokanga bana donc eza mema kitoko mingi te oui siko eloko na nina kota siko pona ba mama oyo ndeza siko pona bino ba mama boye ba ngo ke mwasa za fleur so na zaki na fleur na ngana sa la sabino mais fleur eza kuna mais na fongi déjà caméra mwana télémezate na linga pena bongo te ba mama omoni mwasa za la fleur mwasi azalaka lokola fleur fleur so zo bwakila ngo mai te fleur elalaka mais so bwakila mai fleur etelemi ya wana ba mama mwasi za fleur expérience oyo ngamu le 27 na zanango ya wana ina pesa bino ba mama souci eza mabe souci eza eloko moko mabe souci ebebisaka biso basi so zotia souci eloko moko ezotungisa yo ezaka pena malamu te ebebisaka yango ba mama tobwaka nanu souci ba mama tobwaka souci soko mona eloko moko ezotungisa yo vraiment makasi ezotungisa makasi mama luka conseil ba conseiller baza ebele nazobeta sete pona ba mama vraiment po kota na poto
tozomona basi mingi vraiment baza lisusu ndenge bazalaki te Lara Nzinga solo ana basi ebele ozosola ana baningano basi ozomona pena ke oyo ndenge akomi na problème ya santé ndenge azosola aza so à l'aise te yango bamama tolobana tolongolaka basusi oyo po basusi ebebisaka souci ebebisaka ndeti nga molie Vencedor nazaka soki kana eloko moko elati nga ba na tie souci lelo lobi tona na mukatongo koyeba lisusu te eza ndenge na nga soki bolingi botuna FKM Photoflow akoyebisa bino ye tona osala ne ba émission Photoflow azali so tosala ba émission soki amoni mokwana aza na stress ayebisika Lara Nzinga lelo tosala émission te Lara Nzinga lelo émission eza te omona pa kei asimi nzela kei ezala pete pour Photoflow ayebi ndenge nini molie Vencedor azalaka nga bokomona nga sikoni nazo seka elonge fongwami mais soki kana te stress lobby boya mona na komne lo mususu soki tembe bobenga Photoflow botuna ye po yene to sato bana o travailler na ye to bana o sa ne ba émission FKM na peso bambote pa yozali Photoflow de Berlin donc souci ezalaka mabe ezana basi mususu soka tekaka stress mbala moko pe longe changer mbala moko ye muto a changer total eza mabe ba mama totikaka basusi wana eza pena na tina moko te soko mona eloko ezotungisa yo toza na bana biso na bakati ya ndako boni via camarade eza mabe ndeti nga molie Vencedor nazala camarade nazala ba camarade te camarade nanga ezala bana nanga ba jeune fille nanga soko oza na problème ezotungisa yo mama ko vanda kaka to bano kanisa ozo raisonner souci donc sola na bana yo même oza na mwana mobali sola na ye papa te luka ezotungisa nga boye bana biso apoto baza mayele bakoteya yango ba mama bokanga kaka souci te nayebi ke eza ba souci mosusu ezaka soki kati ya moto anta tolobi olongola ngo ekolongwa te ba souci ezali po toza bato tozovivre na mokili oyo makambo ezalaka ebele tanto ta mosusu bafacture moko eyeli yo ta mosusu problème moko boya na leta ezalaka neti nga soki na tie souci c'est que eloko moko boye nasalaki epesi vraiment bien te esalinga peza bien te na motu omona na komi moko kokanisa wana ezalaka mbala moko elakisaka na elongi na nga soki nazokanisa elongi na nga mpe okoyeba vraiment ke mwa mwasi aza so bien te bao bayebi nga bao mpe bayebi nga te mais soki naza na stress na souci okoyeba moto akoyeba avant kuta tuna yo atali yo oyo baproche okoyeba mpeake Lara Nzinga mikolo namoni aza vraiment bien te po eza na toza bato eza na makambo ebele na mondi oyo ezala mpe mona ofandi mpe ozokanisa bato bakanisa kaka bato ya mokili bakanisa kaka bamakambo oyo ezanga mituna makolo non eza na makambo ebele etongisaka biso surtout mboko tovanda okoki na kovanda bien omona bakotindi bafacture moko boye oyo kutu oyebi motu na makolo te ntango kofongola boye oke na banki o banki no bastope bakangi esalaka pasi bandeko na nga eza na basusi oyo mpena motu vimake alali alamuki donc eloko bandeki kozela te esalaka pasi siko conseil na kopesa oyo batiaka susi mpona oyo mibali bantuka bamama na nga na kopesa bino conseil botiaka susi mpona mobali te oyo vraiment na kobeta se te mpo eza na ser moko nayoka pasi ser wana lelo ser wana akoma liboma te me mutu ebuja ye ser wana mutu ebuja ye akoma so namoni na magasin nakamwaka mona nazotali kaka boye natuka natuna baproche na ye aza ekole na biso te baloba na nga ke non eza mobali nde mutu asala ye bongo papa na bana na ye mpo azalaki soki pene soki mobali azali na besoin ya mbongo soki ndenge nini ye azalaki nango te mbala mobali akezwela ye mbanda mosusu azwi mbongo donc iso abo babetanga wana kati wana esalanga bima pasi soko mwana mwasi yango akoma susi so omoni ekingo etengama kaka boye omona azokende kingo ezalaka so tout droit te ekoma kaka boye donc esalanga pasi komona vema moninga mwasi bongo akoma vema bongo esalanga pasi yango bamama na nga na koyebisa bino susi ya makambo mosusu ezalaka oyo elaka biso kaka par hasard mbala kata toyeba susi wana mais tomeka kokimaka basusi surtout oyo ezalaka mibali vraiment mpo mobali aza moto akobatilaka bango susi te yo kotia susi mpona mobali te mobali yo kotia susi omai mibali biso tolingaka mibali meme omoni mobali abebi okolinga ye bongo mpo toyebaka valeur ya bato biso basi okuta na mobali moko
bolingai na mobali wana omona mutu musuku taza pembeni azobake mwasi aboyoka elinga mobali aboye po anini mwasi yo mpenza oboyoka elinga mobali aboye biso tolingana na mitema biso basi so okutani na mobali okolinga mobali na motema biso basi tokimaka tonégligaka mutu te me mibali baza bato moko soki amoni yo oza kitoko asepeli na yo me soki obebi abendani omona po momona yo ntina te naza na épreuve na Congo donc na otaka Congo te ndeko na biso moko aboye aza na Congo donc aye na fille mo be fille yango pa yeba na ye na bape Congo te soko fille yango abeba tanga beba soko jour mo mama leki na kasali ka aja na bike ya maison na moi so abi na ke soko le muta beba boy tala mais soki biso basi esa eloko te soko bana yo te ozongi la mutu biso to bongsa mibali biso to bongsa mibali mais mobali alinga akuta moi si sa bongi mobali ko beba te mobali so akuti o baby donc esili yango mama to misala na biso soko yebi ke oza lokola molie vencedora soki eloko eli yo tie souci après au baby moi muke tika mandeko nanga tika oyoki tika souci mulie vencedor akuta zaka soka telo kwa na mutu esali bien te mais tanga kolamka résoudre likambo wana mona azongi lisusu boko mona elonga mulie vencedor ape efongwa minde bo mona ngaboye omona mulie vencedor azonga na ye ngala zonga na beba na jour moko na bonga ape na jour moko botu na FKM photo fa web sabino eza mabongo yango ba mama eloko nga na web sabino na beta pena CT na beta CT ba mama boti kaka ba souci o ezanga mituna makolo toza na bana biso bazokola ya basi ya mibali lobulo ba ko bala biso ba mama toza na time mingi pona kote ya bana biso ba mama toza na time mingi kote ya bana sala boy zong sabo eza mwana ya mwasi eza mwana mobali me ba papa baza na batanga wana te ya ba mama to tika ba souci pour souci tango zo me mama malade na nzoto na yo okasu ko sala eloko moko te okipe susu bana te otiki bana na yo donc souci tango kota na nzoto mutu tokipa susu eloko te même yo mo soin na yo okipe lisusu te yango tango no songa la kai nzinga na zo beta sete ba mama to kendaka sport ezaka bien mama sport ezaka te po dîner sport ezaka bien pona ba santé na biso omona po kanga malikolo pasi loboko pasi donc omona yoka biloko na te tato koli déjà ba âge zo poussa na biso mais tango bozo kende sport nde mulie vencedor akendaka obono santi kaka bien soki pe olingi okonda yango na profiter na pe ko yebisa ba mama to kotaka to sanga masolo yango ba mama eza na bato mosusu azokende sport po aya munene eza na bato mosusu pe bakendaka sport po ba dîner ezana bato musupe bakendaka sport pona santé na ye kaka santi kaka bien yango na sport eza ndenge nini yo mama soko moni ke oza munene olingo kitisa ba kilo na sport botu nanga molie vencedor po ngai yango nazosala luka nanu okita nanu nzoto nyonso kowela nteke osala entraînement libumu ya maboko ya nini wela nanu sala na entraînement ya nzoto nyonso soko sali ya nzoto omoni eloko azo tambulaka boye na oyo ezaka lokola ba escalier wana na oyo makolo boye vandi kama ozo pedale boye ezaka bien mpona kokitisa kaka nzoto nyonso nano omona yo mutu nano bandi kokonda yo nyonso kokipe teke libumu eza nanu mwa moke libumu libumu te kokipe nano te po mutu soki azokonda soki oke sport ngokitisa bakilo towela nano kokitisa nzoto nyonso ekita nano tango nzoto nyonso kokita simo komo travailler siko soki libumu sikoyo santi ke nazokita libumu sikoyo ezobima makasi banda siko omoni vyake na kokita su te siko banda kosala baparti wana ta mosu ya libumu be maboko be mipen be bakote moko po kaka etikalaka mingi so tozosala sport so tozosala ya nzoto nyonso mingi oyo etikala nano libumu etikalaka nano na ta mosusu maboko nano omoni po makolo tango ozokende so pedale ba biloko wana makolo ekitaka deja omona makolo ekiti nzoto ekiti mais maboko etikalaka après libumu etikalaka tango omona ke ombati kilo siko wa kilo nalingaki yango okomi siko kosala entraînement ya libumu obandi mikolo sozokende soko pedale wana mwa ba 15 minutes osali siko ya libumu bando sala libumu soki libumu moni ke libumu nange ça va oke siko ya maboko eza siko bongo
okosala pe nyonso nzela moko osali bumu osali maboko wana deja so kiti deja nzoto nyonso omoi ndenge ezaka sport ntango ozokeke olobaka teke nasali makolo nakeli bumu nakeli maboko non nyonso basalaka wana mbala moko te wela nano eloko nano okita yo nyonso soki oza monene wela nano yo nyonso okiti ntango omona epelaki okiti nsima nango nde obandi sikoyo libumu mpo soki okiti libumu ekobima mpo ozalaki monene okiti libumu ebima yo na maboko awa ta mosusu komona ezobina yango wana sikoyo soki ozosala sport lukake osala eloko oyo nga mole inveselo nayebisi bino mpo ngai mpe naza na kati ya sport nazokitisa bakilo namoi bakilo c'est bon ezokita vraiment so ntango nakosisa nabandi siko baparti oyo namoni ke ekomi deja bon etikali nakomi siko kosalela yango baphysique eza bongo yo motu mpe olingi ke nde nazali ana ya monene okoya monene na sport kende esika batekaka baprotéine soa na bango lobaki na nina ya monene okoluka sikoyo ozolia ntango ozolia ozokende na sport ozomela baprotéine wana décision ya eloko moko soki olingi ke makolo na yo ezala minene okosala décision ya makolo soki olingi ke te maboko na nga mpo basi mosusu badeklara maboko eza mike nasala maboko na ngai efonga mwa moke okosala yango ekoya monene kaka na sport wana yango balobaka soki obandi sport fo tuna bato wana bosololaka eza na bato mingi bazotuna lare ntinga lare yo ntinga yo ozoke sport soki otiki okoya monene non eza bongo te to nazokita nano bakilo na nga nyonso soki bakilo na nga nyonso vraimen namoni ke sikoyo c'est bon na bandi sikoyo kosala eloko oyo namoni sikoyo ezoderange nakomi sikoyo kokitisa mingi omona okitisi maboko nde nalobaki kaka ta mosusu libumu obandi sikoyo kokitisa eza sikoyo bongo bamama na nga bobetela bino mabaku te bolandaka mpe bato te oyo wana badécourageaka bato bolandaka bango te sport eza bien mpona basante na biso neti nga na re ntinga mikolo oyo moko nazali so mpe na otamba na osentir bien vraiment osentir bien mais soki na ye monene mwana ozosi sentir bien vraiment te bandeko na nga bokendaka sport bolembaka te sport basalaka yango kaka ntango nyonso ozosala kodécourage te ke nakei nazosala namoni nakondi libumu etikali non etikala te soki ozosala sport no nzoto nyonso ndenge nalobaki kaka soki odimine obandi sikoyo kosala libumu na yo mikolo nyonso ata 3 fois na semaine ozokende okomosala sikoyo ya libumu okomosala sikoyo ya libumu ozoyeba kaka biloko no ya komela bamai ya citron wana ezalaka bien ozoyeba kaka biloko nini okoki kolia mpe fufu monene te lia na yo me okoki kolia fufu na yo me eza teke oliango 3 fois be 2 fois na mokolo non ata mbala moko olia fufu na yo esa eloko te makasi kaka na bamai komela mai mingi ya citron so mpe citron esala koma be mai ya tangawizi so mpe tangawizi esala koma be mai ya pamba kaka ozomela kaka mai ozomela mai mikolo wana oyela bino recette moko mpe nazosala oyo mpe namoni mpe ozosunga ngai susu vraimen makasi eza ya kafe nakoyela bino nalakisa bino yango wana ndenge bozokota deja ebele ndenge bozokota yango sikoyo bozopesa molie vencedor ya courage oyo vraimen ke na bano osala bino sikoyo bavideo bokotaka kaka boyaka mpo boya ebele bosabone mpe ebele esalinga mimesengo mingi boyaka kaka ntango bozoya bokomona oyo nga na kolakisa bino mpo nga mo mpe nazokende sport nga mo mpe nazosala basport na nga kanisaka so nalandaki kaka bato ya mokili esi na décourage vraimen makasi me ngai nakendaki nasoye na bato babengaka banani bato basalaka kuna bao bayebi deja makambo yango ndenge ezalaka nasoya na bango balakisaka mabende nyonso ndenge ezalaka liboso tala nao mpo naza deja moto na banda sport kale me nanaoke na volonté na ngai te na volonté ya bana ozoke kuna osali libende oyo yango toke oyo yango te non basalaka bongo te ntango olingi nano okonda sala nano okondisa nzoto sala baphysique wana okondisa nano nzoto soki nzoto omoni mpeake sikoyo na santi nzoto nanga vraimen ekomi kokita nsima nango nde obandi sikoyo baparti ebele olingaka na bino bato bolingaka nsima tala monene bozoki esala baopération ya nsima lobilobi basima epoli bino kuna mpe nsima ekozala soki odimine nzoto nyonso olobi sikoyo nalingi popo ya monene ekoya nalingi oyo eloko boye ya monene ekoya ndekola na sport ka wana oyo bomonaka wana botokendaka basport mpona sante na biso eza malamu eba mama meme bastress oyo bozotia wana na sport ekolongwa
toza bato oui ba stress ezalaka mule vencedor ape moko pe ezalaka pe moko mone pe mule vencedor ate stress nde nasala koyebisa bino mais nalataka susi te namona su pe eloko pe oyo pe kokotiaka su stress te po toleka deja na basituation ebele esala biso rien nzambe abatela biso yango namona su eloko kotiaka stress te apart mikanda oyo ya baleta oyo tolobaka eyelaka biso oyebi eloko te mokanda eyeli yo oyebi eloko te opesa mokanda moko ya 2014 ta mosusu mokanda ngo ebunga nango kala obandi koluka biloko pe esalaka biso ma bien te men toyebaka ke poto na biso eza boye bon tomesanaka na poto na biso poto na biso ezalaka nango bongo tomesana na bamikanda na biso totyaka wana motu te bamama yango kaka conseil napesaki bino bozwa vrema maloba oyo la reine nzinga azoloba mage na sangisi me na kosangisa wana ezalaka kaka bien oyoki oyo aza na problème ya koto ayoki aza na problème makambo ya sport ayoki pe conseil oyo mone vencedor azopesa bino nazokende mikolo nyonso me mpona kotiango na internet naoluka nasomba nano ata mwa pokuna okofilme vrema te mpo bato bazalaka ebele tofilima mingi na mayele na sport tofilima mingi na mayele otie kamera na musika sikoyo eloko naoza nasomba na eloko moko natiaka wana na kwe na nga nazofilme nazotinda bino oyo nazofilme ta mosusu natie loboko boye ezozwa kaka ta mosusu kote ya motu kaka moyen mpe nazwa nzoto nyonso eza te yango bozomonaka mikolo nazotiela bino te natiaka mbala wana naotia makambo ya sport te me kala mingi te soka eloko wana nasombi yango eye sima bokomona sikoyo oyo na nde na banolakisa bino ndenge molie vencedor asalaka sport so akoti na kati ya salle de sport bomona mpe molie vencedor ndenge azalaka tokaka bima tokaka donc nyonso wana eza kaka mpona basante na biso omona mpe moye tension etungiso eza te bamaladi ebele moye ekota na nzoto eza te bamama tokendaka eza te ke bomonaka molie vencedor mais yo oza moke te oui sport bakenda nango malembe bao bayebi baminene tozalaki nango soki ezalaki sport te mbesi topanzai deja mais ataka moins de 7 kilo oyo elongo deja eza deja kitoko eza deja bien 7 kilo elongo deja donc eza malamu mpo mingi babanda mpe sport bayebi nde basalelaka sport te bazokoka te bazoyaka toujours bazoya kaka donc mais soki olingi oyeba kota na sport solola na bato wana oyo bayebi makambo yango na kati ya salle ya sport baza wana ebele bakolakisa yo nyonso ndenge nini efusunaka so bomoni ke te nana na pusa bebisa bambongo na ngati tango nyonso bebisa ka bambongo na sport omoni sport oyo eleki mbango mpe eza te kokima mbango ozwika kokimi mbango na baparke na biso kaka wana soki osalaka na ntongo oke na pokwa soki osalaka na pokwa azoke na ntongo okimi kaka mwa mbango nomwaka ya 10 minutes mbango ekitisaka noki ya mbango omona wana mpe ezalaka bien mpona basante na biso mbango mpe ezalaka bien mpe kotambola kokezwa mopepe ya libanda ntango nyonso esika banzete nde la reine nzinga aloba esika banzete esika bamai koyoka basolo ya mai ezalaka mpe bien surtout pour la basandi na biso nga la reine na sala nga sport mais nakendaka pe mingi kota banzete wana nakenda pe mwana ketambola pe wana na ozwa pe mwa mopepe wana banzete esala nga pe bien makasi vraiment yango na eloko nazalaki apona yebisa bino ba mama pardon botika bapapa bamonaka bana bango ezosala bango mpasi bapapa mingi vraiment bamisusu bazobela bamisusu bakufaka mpona makambo oyo botika bapapa batalaka bana bango ata bakokota na kati ya ndako te soki bana baza nano mike neti baage mike wana bimisa bango boke bale papa ya bango amoni bango kaka anta komona pamba asoi na bango kaka wana ata mpona ba 15 minutes o 20 minutes okoti na bana na yo eza mpe malamu bana mpe oyo bakola bolandaka bamama na bino te bozalaka na bapapa na bino so omoni ke ovandi papa oyoki ye te benga papa na yo eza malamu mama pe yo pe ozoteya bana no bana bakoli deja ozoteya bango lobi ntango bakobala ekomi ke mbonga libala papa mobokole lobi ntango baproblème ekoya ekomi ke oluka susu papa omoi teke eza mpena kitoko te botika bapapa bamonaka bana bango ekosala bien bamama mpe bino botika basusi mwasi aza flair soko bebi mibali balingaka biso te soto bebi mibali balingaka ntango amoni yo kaka kitoko balingaka te bamona biso kito bebi mobali soki amoni yo bebi aseki eza mosusu amoni yo bebi akolinga yo te omoi ndenge ezala bongo yango wana tozala kaka bien na bien
beauté ya mwasi ezaka te po tia choko tia mafuta même otie choko te ozanoka kitoko eza nango na DM wana toyebaka te babiloko produit beleza na ba DM wana ya kopakula vraiment nde mole Vincedo katika na ye hydroquinone osombi na yo vraiment ba masque ozosala ba produit na yo na kati ya ndako ozotia osentir pe vya kitoko mutu na mutu kopesa bino na excès kotia ba produit tamu nyonso na 60 bilo mususu okotala ngo te 60 tant comme na âge 60 poko mana toyebi te tamu nzambe abongista okufa na santa poko mana santa etika susu bambule belé donc etika susu ba 4 ans lisusu eza ebele makasi vraiment yango na vraiment mama donc to batela kaka pe ba poso na biso to batela ba poso na biso po ba bengo vrai chéri zaka te po hôtel po ba bengo vrai chéri o vrai jo surtout to mibali kutu nga una linga te mibali ba pakula mibali pe wa pakula vraiment na komona mwasa pakula na yesa na ngwe lokote me mobali mibali be na produit esimba bino te botika mibali ba pakula vraiment boluka botika so ça la posa aide la reine tinga ko sunga yo na ba produit kaka ni ya naturel ka wana o biso moto zo sala mage mibali botiaka ba masque te po biso to message na ba masque na biso mais na ba DM wana omona kaka ba serum ezala mo wana mo ba biloko ka oya bale ya wana ezala mo ya bien otie profit posono ezala ka malamu to ya posa ba choko te mais posono yo ezala ka malamu so posono eza bien soko za muta pembe omona malembe ti te na yo kobotama ekoya kobima na ba produit ka oyo ba ya magasin na biso ka oyo malembe ebimisa ba produit na ebimisa poso na biso yimo okama pena ke poso na ngezongi ne bandeli nde soko tiki produit za kapasi omona ko yinda tango ko yinda po bato mwini bakanisa ko yinda mo soko za différent ko yinda muso mona pena ko moni bimaki oyindi pena ndenge mo mabe makasi kotika te so omoni bongo continue kaka omona ka te na yo komo bimarango na ba produit ka magasin na biso ka ba DM je muso pe na osala video na olaksa bino ba biloko mike kaka o bazoteka na ba DM yo po mto moni ke te ba biloko ka magasin na biso za mabe kende même na besoin na biso ba africain ba produit ezanga nango hydroquinone ezanga nango ebele ozopakula wana ekosala malamu po jamais produit oyo ezanga hydroquinone eke comme so ndundu ezalaka te comme so japonaise ezalaka te ba produit oyo wana oyo baoteka ba maison ba africain ezanga hydroquinone otie kaka tenga kitoko bon yango nazalaki nango ezaka conseil oyo amoni ke esali vraiment bien te et toucher na motema bolimbisi nde na lobaka po minoko oyo tolobaka eza donza mapesa biso to bimisa maloba musu to bimisa ke ezaka pena choc pa bato bazotala biso mais na choc wana pe mutu pa yekolaka po choc soki omoni likam soki choqué yo te okotika pete mais soki choqué yo okotika omona pena ke non o nazo sala eza malamu te okotika ya wana vraiment soki etuti bino vena na ndenge ya mabe bolimbisanga oyo pena na oyo pe akuti émission na ngana katikati bo bandela yango otala vraiment bien omona mule Vencedora la reine Nzinga alobini na kati ok wana tosukisi boye na komba papa pe ya mwana pe elimo santo merci.